Amen Libota, Amen Bandimiнаnkolo, Amen Baboula Mina Yahweh, et c'est une abinoboui barak secondaire spirituel, prophète Conde Paul Dominique, descendant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, collaborateur direct à Jésus-Christ, Azali, qui séjourné dans la province Okatanga, précisément dans Lubumbashi, dans le cadre P, il y a tourné pastoral, malgré qu'il y a équipé forum, il y a chef coutumier, il y a chef religieux, donc Lelo, mercredi 9 novembre 2022, sa grandeur spirituelle et le délégation Bakendaki na Kasumbalesa na cadre kotala bandeko ya Kasumbalesa nyonso na likaki malamu na retour ya mobandisi tangu komaki na matawana bandeko ebele batekaka bandeke pona koteka balia babumaka bango mobandisi tellement boyebi ndenge nzamba tindaki na mokili pona nini atelemaki atelemisi cortège esali pasi ayebisi bandeko botekelanga bandeke wana po ete napesa bango vie comment bokoteka bandeko na bino vraiment eza malamu te asomi bandeke wana ebele bapusani mokie bondimela ngai miracle salami sa grandeur spirituelle a sekousi bandeke bozomona na illustration wana événement o salami et salamate bondi milangai sans plus tarder na kosenga na bandeko basali oyo ba accompagner moto na Nzambe ba témoigner lisusu ba préciser ndenge événement ezalaki mais butanon extrait ya image oyo poser la malamu. C'est parti. Mais papa comme il y a la plus de 80 témoignage en autant à reçoit na papa bota bilongo bota la témoignage vraiment mon entendeur pour comprendre que votre biloko à formater on a big sur le sommeil akani muninga kubora te pose pose malembe akangi muninga malembe mbomani kaka na swana na bandeko bakufaki nkolo azopesa bango mopepe ozowuta na nzoto na ye o bazonga na bomoi molei oyo bato bazomona ngo eza délicieux ndeke awa na nzela Kasumbalesa tu papa azozongisa bango na bomoi awa na bayoku bakendaki deja bandeke awa au deuxième témoignage na Katanga bandeke bazali ya kokufa bango oyo bazozonga biso yeyo toza awa ke toleki lomata nde toza awa so bozongi biso nyonso toza na papa jolaki batongiso na nsima toza awa ye moko alo yaya alo yaya toza awa l'homme de Dieu papa azosekisa bandeke baza 10 te mais baza plus de 100 bandeke nyonso bazaki ya kokufa papa sombi bango nyonso azozongisa bango na bomoi bazolibere bango bazozongisa bango na zamba témoignage munene bandeke nyonso bazali ya kokufa plus de 100 papa azotia mopepe na ye moko azofula bango mopepe bandeke nyonso bazozonga na bomoi do témoignage moko incroyable oyo biso tozwi ke oyo tozwi eza
ndenge ekomami ezali 40 babi mongongo ezonganga na lisobe mongongo ezonganga kati na lisobe yango papa ye moko yeyo azobikisa année 2000 tala filme okupasi misusu bazala bangoyo makolose bukani moyatambola eza te papa mosusu yeyo papa oyo esengi bino moko bosimba bango bazwa vie papa oyo tosala tikaka wana papa kitika ya bagumba asimba misi apesa wani pa moto pa mettre tour deuxième tour misi ezwi bomo lelo deuxième témoignage toutika 2022 retour na biso tomoni bomoni ndenge nkolo azozongisa bandeke na makolo ezalaki ya kobukana papa bango nyonso bakomi kopema papa bango oyo bazwi vi bango nyonso bazopema papa mosusu akoti awa azopema papa mosusu ye azopema papa bango nyonso bomona ndenge papa azofula mopepe na ndeke ndeko azalaki ya kokufa papa bango oyo bakei bango nyonso bazokende bakufaki bango nyonso papa oyo baza na bakendaki oyo azopema afongoli kuna miso ndeko azala kokufa mopepe koti bango oyo bakomi opema bango wana tanga bango nyonso bango bakomi kokende soki bazosela ye moko. Merci beaucoup bouti kolanda ba image ndenge nini mobandisi asekusi bandeke bapumbwe bazongeli vina bango normal kasi tozalaki elongo na basali oyo bakompagnaki mobandisi na date lelo historique basali boya pour expliquer busana boye amen motei. Oui, amen. Kombo nani? Motei Jimmy. Yo kambaka wapi? C'est l'île ya Kamvangu na district ya Kenya na Lubumbashi. Amen. Musakoli na ye na kambaka église ke ya nini ya Karavia. Amen. Eza Musakoli Moïse mokambi ya Zambi. Basali bino misato bozalaki na événement bo vivre événement na misu mukili mobimba izu déjà ba image et panti mais bazo explication bien té ezalaki na ndenge nini mobandisi ngana introduire nanga mais bino boza basali spirituellement za koloba nini et puis précision pour na bande ko nyos ba comprendre yango to na motei. Bon ya koloba mingi eza penza te biso nyonso toyebi nani oyo tozali na mokili toza batémoin vivant ndenge bandeko mosusu batambola na Jésus-Christ de Nazareth bamiracle oyo bamonaki na présence na bango nde lelo biso mpe esalemi na présence na biso na tournée pastorale ya motu na nzambe kolongwa Kasumbalesa po azonga Lubumbashi tokomi na village ya Lomata ekaboli Lubumbashi na Kasumbalesa. A partir wana ezali na bandeko na biso bateka bandeke moko bazalaki ebele bazali na bamaboke motu na nzambe alekaki apres azongi atuni bandeke ana kombe bapesi prix nde motu na nzambe abimisi mbongo na ye moko asomi bandeke wana nyonso bazalaki 127 ndeke papa asombi bango batie bango na mutuka tobandi kokende tokomi quelque part na zamba motu na nzambe atemisi cortège ye moko akiti azwi bandeke wana bango nyonso 127 asimbi bango na maboko azwi na mopepe afuli bango nyonso biso nyonso tozomona apres abengi biso apesi biso tobanda kofongola bango basinga
ndenge bakanga bango basinga bandeke bandeko eza te ke eza na ndeke moko azalaki na bomoi eza na ndeke moko azalaki soki na tous les ndeke bazalaki ya kokufa bibembe misu makolo ya kokatana misusu bome esali papa pasi alobi bandeko mosusu baza azobenga bandeke bandeko mosusu baza awa baza ya kokufa te esenge bazonga na bomoi lokola ye nde bomoi nde bakomi na Jean chapitre 17 le verset 2 ye nde bapesi pouvoir na toute chair azwi bandeke wana akiti na bango tofongoli basinga ntango tosisi kofunga basinga tozongisi bandeke epa na ye moko nde papa akomi kozwa ndeke moko azofula bango azwi ndeke moko afuli bokomona baimage bino moko bandeko bazomona yango deja toza batémoin oculaire na 127 ndeke bango nyonso bazongi na bomoi donc elekeli biso toza na émotion toza batémoin amen. mosakoli yo sikoyo explike biso mai masalami ezali nini donc leson nini oyo merci na bandeko nyonso bazolanda leson ya makasi na domaine ya spiritualité tolandi ke oyo jésus aprometaki mutu na croix alobi lelo tozana na paradis parole prophétique etant que un prophète abimisi message moko abi lelo bandeko nyonso bazwi grâce ke na misato oyo bazangaki vie alobi kaka na minute oyo esi bazwi déjà espace ke na trône na nzambe ezalaki bato nyonso na ambiance na koseka ena kati ya molimo ke tomoni ke te nzambe kati na biso ke présence oyo ke tolandaka yo moko ke journaliste ndenge olobelaka tomoni ke esamaki Goma tomoni ke bevenema makasi mais oyo biso moko tovivre yango mpenaki ya live boye seke na kati ya molimo tozozanga kutu na oyo ke explication akopesa toyoka ke na mokambi ya zambi ndenge akobakisela mokambi ya zambi na osenga nanu oexplike bandeko mosusu baoka lingala te me na swahili après toloba na anglais pour bandeko oyo batala biso na États-Unis batala biso na bapays anglophone d'abord na swahili sema swahili oexplike evenema oyo oleki. Amen. Kizazi ya Mungu ya dunia yote presque mujima tunavivre vraiment que non témoignage vraiment vivant mukuangalia vraiment ni ya kusema que non kama tunaangalia spiritualité ya njia ya Kasumbalesa parce que njia ya Kasumbalesa ni njia moja kama evenement moja nguvu tellement sana ya makifo ya nuni c'est-à-dire que non kama tunaangalia mukiro prophète Konde Polo Dominique analeta délivrance leo mukasumbalesa na njia yote mujima na ma accident yote c'est-à-dire que non 127 bandeke bale balikuwa benye kufunga na balikuwa bashaka kuvunjika bengine vraiment keno damu iko natoka mais leo tunaona keno eko na puriza mpepo mwandeke moya na bandeke bote vraiment keno banapata vie ma image yote vraiment keno iko hapo tuko ba témoin oculaire c'est que na bamba moya pa moya moni événement moya inafanyika c'est que ni délivrance ya ile balabala parce que ile balabala vraiment ni balabala moya keno inatoka na ma minere ya kila modèle mu Congo na inendaka vraiment chaque fois mais mwile balabala balikuwa bashofanya mambo ya kila modèle na ni Kasumbalesa mo benye mona yua vraiment keno Kasumbalesa ni njia moya keno ya ma problème ya mingi na ilikuwa yenye kufungika c'est-à-dire que non leo à travers l'homme de Dieu le prophète Konde Polo Dominique ou l'anleta kanisa église neno la Mungu mudunia vraiment que non anleta délivrance vraiment que non ya kweli vraiment que non hapa tunamiambia c'est-à-dire que non dunia yote vraiment mujima que non mo comprendre na muya sema lilobe ko nenda na lilobe na kuya pa dunia na njua nini na Mungu vraiment que non anleta kanisa njua ni atapartira ma image mo benye mutaona kile Mungu vraiment que non anatenda délivrance ya nguvu sana mu Katanga ndani ya Lubumbashi mukasumbalesa vraiment que non Mungu makeno atenda a partir ya tournant pastoral tunaanza kufanya vraiment que non Mungu anaonesha vraiment que non bukubwa bwake à travers lenjia na bandeke bote vraiment que non banafufuka na Mungu analeta vraiment kimya. Amen. We are see today the glory of God. To big founder, the prophet Konde Polo Dominique, the big man of God. There is also the beard, the one of my, you know, they are come to life because there is too much the death. 127 beards. That the beard they had not with the life. But today, the big founder, he will give them the miracle. They want the people of God from Katanga, Lubumbashi, also inside to Kasumbalesa.
we are come back to Lubumbashi from Kasumbalesa to come just in one village. They are calling village Lumata. In village Lumata, we see just a big phone. They say, we can stop with the with the bus. We are stopping. He buy just the beers, 127 beers. Mais every they are deaf. Mais today big phone it take one by one. Mais it's just to put the life in the beard. May the beard become in the life. We are glorify God for that one, because that's way the road from Kasumbalesa to Lubumbashi. There is too much the accident every day. Mais it is the deliverance, the one God He give to this country, Congo, to this province, the Katanga, the big Katanga, to Lubumbashi, also to Kasumbalesa. Big founder, he will today he give the life to that party. Amen. Merci beaucoup. Bandeko botali biso partout dans le monde. Tokosenga na bino, il faut sur ordre ya prophète Sagander spirituel, prophète Konde Paul Dominique, bossa bonara massivement na chaîne officielle l'église de Lubananzambe oyo boronozwa en temps réel l'activité nyo sur église na ba tourner pastorale ya Sagander spirituel. Donc église de Lubananzambe officielle bossa bonaka, botalaka, bo partageaka et au sala vraiment bien. Bolandi ndenge ni ba image bo moni bino nyonyo c'est plus ba sali ba bango mo ba témoigner ndenge ni ba moni ba vivre miracle en live pour monde évoluer et quelqu'un na ba réseaux sociaux ba comprendre vraiment bien te yango mo to sala ki moi vidéo oyo moi reportage spécial pour comprendre façon nini miracle wana et salam parce que l'homme de Dieu a beau tellement miracle aya miracle aza miracle pe azara mubandisi. Amen libota.